Tu es le consolateur par excellence. Personne sur la terre, mon côté, reste véritablement orphelin. Nous venons de prier pour le veuf. Allô? Wa santé eza misuma? Ah! Mon fils, pour ma santé, Misuma? ah, okate linga lingala. Bandeko, Misuma ezali kokatela moto lingala te. Oh! Ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo afikaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, Misuma ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Misuma akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Misuma ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misuma akosokipe na mpe Gambia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoka. Na Misuma, ta santé c'est ta vie. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez
Prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Non. Qu'il n'en soit pas ainsi. Que toi, tu gardes la vie et que la famille soit en vie. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur bénisse la famille. Que le Seigneur bénisse l'église. Du livre d'enfants et le cœur des enfants d'avec leur parents. Sans quoi je frapperai. Dites amen bien. On ne peut pas diviser la famille. Il y a des enfants qui vont se marier. Et ces jours-là, si vous venez à l'église, vous serez là. Vous prendrez la dot. La famille est une. Tu es le consolateur par excellence. Personne sur la terre reste véritablement orphelin. Nous venons de prier pour le veuf. Tu ne les abandonneras point. Ils vont grandir, ils vont étudier. Ils vont se marier, ils vont travailler. Qu'il en soit ainsi. Aucune parole contraire à la tienne ne peut déstabiliser cette famille. Qui est enfant qui bénira les enfants de nos enfants. Tu te souviendras des enfants de tes serviteurs. Consolez-les et bénis-les. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne. Chef.
La famille Kapinga, la famille Matou de s'avancer. Dieu, Zambé, et nous voulons prier le Seigneur. Santo, 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 Yahweh, Nzambe. Tu m'as qualifié belé, Toyo qui est belé, Nous avons beaucoup entendu et nos pensées étaient divergentes. Prions le Seigneur. Père, pardonne à ton peuple. Les paroles, les sentiments, l'écoute. Maloba, bas sentiment, penini, et les gars Nous a poussé, conduit à parler, à délivrer. et tindika kibiso kochola kofinda pe kotala pamba. Pardonne ton peuple et garde-nous sur le chemin de l'éternité. Alors que Zalo batela biso na nzela ya seko na seko. Ne fût-ce qu'une minute 33 secondes pour ce que nous voulons faire. Nous demandons au service de sécurité. $20, $10, $100, Palwana, Pamelata, Milikina Yorominaton. Merci. $10, $20, $100, $50. Place aux Havana, tu peux t'avancer. $100, $20, $50. Aux appels à $10, $5. Va même 10 000 francs, 20 000 francs, 5 000 francs. Tu peux quand même t'avancer. Oui, mais
10 dollars, 20 dollars, 100 dollars, 50 dollars. Avance-toi. $10, 20 dollars, 100 dollars. Merci pour la maternité, madame. Tous les courriers, tous les panaillots, 20 dollars, 100 dollars, 50 dollars. Je te cherche à la toile, je t'ai pas vu, dans ma gauche, je t'ai pas vu. Ce qui ont sa pose à la Kamontou, la Gana Funda, il y a un paquet de gâteaux sans banaille. Il n'y a pas un tribunal compétent, on peut l'accuser Dieu. Il est le souverain donné, il a décidé. Et lorsqu'il décide de mettre sa thèse, 10 dollars, 20 dollars, 5 dollars, 50 dollars avance-toi. La zone est couverte toujours et par la donité, madame. 10 dollars, 5 dollars, 20 dollars, 5 dollars. Merci. On s'appelle à 10 000 francs, 5 000 francs. Tu peux t'avancer. Merci. 10 000 francs, 5 000 francs, tu peux t'avancer. Merci. 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 10 dollars, 5 dollars, 5 000 francs. Merci. Nous pouvons tourner le micro au modérateur pour finir avec le temps. Les soeurs, les frères, les mamans, les papas de la famille vont succéder à tout ça. Merci.
Bon, au moins, le biloko loko matanga. ezalaka na intimité na infinité. Na matanga, kozala mutu mosusu aye te parce que azali na mosala, mutu mosusu aye te parce que aza na voyage, mutu mosusu aza aye te. Epuis ebimi lelo vendredi. Lelo vendredi na baero bato nyonso baa na misala, mutu na mutu ana kisiasi babiso tondimi totiki misala, neti nga na longo benda na voyage na ye matanga. Outi mboka ni? Nauti na Lubumbashi. Toye matanga po matu aza penda ndeko ya makila tosali na ye nzambe trop il fallait ka toya alors bato bayete je crois que soko tambusika bela place ya ko connaître wela etikala ke mukeba ndo kufutisa bembe avant kotala bembe mais bato bazalaki. Merci. Alors un mot pour na bana o mama tiki. Dieu nzambe mutu abatelaka baorphelin aza nzambe ya bave akobatela mobali akobatela mpe bana ezali likaboko te mpa na nzambe akokolisa bango mon frère bato mosusu mpe babotamaka boye lelo bakomi na mwa histoire bana oyo ya matu aza simple citoyen te c'est un monsieur élevé par Dieu c'est un monsieur aza na barasi bana wana bakokola bakosala histoire partout na bango ozala normal. Merci papa. Message ya paix, proposa pour s'autoriser les deux messages ya paix na tous les deux familles. Yo moni na lingi ba imaginer et ça la commenter ça message ya paix. Bon, on dit le papa na biso docteur Ngalas makambo asali a réconcilier famille. On dit chaque fois soki mutu a perdre mutu. Ba réseau ça la kaka. Le diable a télé makaka. Oh nani asali bonani même le solongo bandati na jardin d'Éden. Batuni ada madame alobi ezanga ite. Batuni mwasi alobi ezanga te za nyoka. Batuni nyoka o bakosilai. Alors moi je crois que l'incompréhension de la famille, moi je dis c'est rien. Atato sali ndenge nini ndeko asakei. Biso ba auto tikali ni bato se préparer pour na kokutana na Yesu Kristo pe kokuta bisika ndeko akei. Alors famille bochana seto solola to fanda nzamba sa juillet ça ne change rien. Nzamba pambola bino. Merci. Le banquier tu es wenge. Bonjour. Voilà. Mais tout le monde bino na matanga awa après tout ça moi tout le monde peut absence ya baté belé basali na nzambe o tout le monde bango na kati te yadi ya quoi. Papa Matou aza papa pona biso aza yaya pona batu biso soupe toye kolela na parce que bibe so loba tout le monde bazolela et donc il est artiste ndalobaki na ko zanga te papa Matou naza parmi batoyo le même jour maman Kapi a kufaki bazalaki na ndako na ye c'est-à-dire tout ça ba relation malamu na papa Matou na maman Kapi yango esalaki ntongo na yoki maman Kapi akufi na bino ozela lobi te car na ntongo nazalaki parmi bamusicien bazalaki na ndako na ye mais yo ozalaki mais parmi na bino bele boyembaka tomoni bango pete tout le monde va lelo à tête. Bon, on aime sous les arbres en déplacement parce que l'homme n'a pas tout ça qui a ba mission bébé bazala qui sous bazaki na butu na tongo ba été. Vous savez pas chose nzita ba te bébé bazali na butu. Mais gros à la paix on sous baza
na voyage yango tomoni bango te mais biso nyonso bolingo ezali mpona papa matu nakoki koloba so bato baye te eza kaka kele mosusu baza na Kinshasa te atiki bana na message opesa par rapport ya divergence ya barumeur oyo ezobima mpona mort oyo message nini etaki eservante de Dieu nga nakoloba nano premièrement na papa matu ayoka te akanga matoi parce que bible ezoloba David Azoba, je lève mes yeux vers le montant, d'où me viendra le secours. Nga pour la papa maintenant on va na mis sonné za ngomba. Ayoka batute, atala batute parce que na minute so yoki batu. Monter mes amis monter, mais ko craquer. Koyoka batute kota le nzambe o abengiye. Parce que biso to yebi papa matunga na yebi papa maintenant azala mukie. Na ko loba ba ne bat baso loba na ba cité o asali bo pour moi c'est non. Eza bitumba eza combat comme le monseigneur nzambe biso il faut te soutenir yena prière nzamba batele nzamba pese makasi ya ko servir to kota na kata distraction ya mokilité bona bana ba souvenir ni ya malamu kuza na mpona mama kasi ba souvenir eza mama kapi chaque fois tondo kuta naye abando benga kaka abenga nga shalida te elembo abenga nga kombo nzembo na mama sala ni nzambo yo kwa comme elembo so nga mama elembo ça va mama elembo maman moko vraiment ça qui gentil accueillante nga na oye papa matu na olia na osala loko ezepalanga azaki vraiment en sona ote loko la moi si star non en sona loko aleki loko la ndeko ba souvenir ezepele. Merci beaucoup moi ya eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car le travail des professionnels. Que yo oui. Pense.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. France.com